Bonjour, bonsoir, la voix du peuple et la voix de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde soit en maçon de biso. Tout le monde est à 20h30. Boko takota, maman a bien masoulé bandi. Boko takota, maman a bien koki. Allez Lutonadio. Bonsoir Claudine Yale, ma grande sœur à moi. Bonsoir Brigitte Makuza. Bonsoir Pati Bofondo El Padre. Bonsoir SP4 Danou Pembele. Bonsoir Sophia. Bonsoir Antoinette Samba, la présidente. Bonsoir Marc Makala. Bonsoir Esther de la Grâce. Bonsoir Thierry Wayemba, Nikonous. Bonsoir. D'Amérique 007. Bonsoir. Bonsoir Matibike Kalatigre Ra. Bonsoir ma grande sœur Yaoto Tsoka. Bonsoir Yaoto. Bonsoir Lassie les Serres. Bonsoir, la voix du peuple et la voix de Dieu. Bonsoir. Manata Orgazi, bonsoir. Néné et Bengo, bon anniversaire. Bonsoir Bosco Leia. Bonsoir Bosco. Bonsoir Carole Toumba. Bonsoir Blanchiba, ma grande sœur à moi, les dédons. Jacques Lou Fété. Tony Ngefa. Bonsoir Tony Ngefa. Francis Sudré, bonsoir. Pati Bofondo, El Padre. Babi, les deux, tu la suite, il y a l'histoire de la Pierre. Bandeko, Beninga tellement, Babi, tente, Pierre, à ceux qui wapi, Dieu donné l'Iwanga, bonsoir. Tente, sort, il y a Monsieur Pierre, Madame Jeanne. Pati Bofondo, El Padre, bonsoir. Eric Nteka. Naya gagné l'élection. Babi moto epe na Congo na minito bandeko na ngai na komé komité na sala émission tonatika parce que na yoki ba nungu eye balobi lelo d'ici 23h ba ko proclamer nanya bimo konzi na Congo. Babi lelo na 23h to koyeba nanya ko simba bendele na mboka Congo Kinshasa. Babi toke bango na 23h ba source zo benga ngai pe ba musu balobi ote tozu information balobi ete ba poni Félix Tshisekedi ba musu babi te ezayete ba poni Fayulu tolobi sikoyo tozila ka décision ya suka ekweya parce que d'après ba tunet zoli koyoka yoka gauche à droite depuis lobby nanga apesa ki réponse na ye ya ba élection epa ya Monsieur Kabila. Si quand tu rozela été lelo na poka lelo pembele Sophia la marraine bonsoir tu rezo réponse soki ezali Félix Tshisekedi soki ezali Fayulu toti ka oben Zambe azwa décision. Bonsoir maman Nicole Sanzamoi nzambe lelo leka na kopambola yo babi lelo ça va chauffer na mboka Congo même biso pe na mboka poto tozali ko vanda miteme ezali ko beta ya nyoso papa parce que tona ba famille na Kinshasa babi yeri nteka tozali ko banga to mituni nani ba koponela biso na minito po peuple asi akataki makambo peuple aponi moto ya lingaki siko balobi décision ya suka e komi ebe to yoka nini bango ba koyebisa biso. Babi Léon a 23h, résultat et Kobima. Donc, tous les Congolais, Léon a 23h, Mato Inabiso, Ezra Oben à Congo. Marius Sepeko, Léon Mato Ezra Namboka Kinshasa. Poto Yeba, Nani Azibo Konzi à Congo. Tole Mina Pasi. Bandeko Bakuvi Pe Mingi. Tole bien qu'il moment ya Nzambe, Alex Loboko na e. Et quand il moment ya Nzambe apona moto yo aokama mboka oyo aokenango pe liboso ndenge moko pe to le barake lelo voya peuple to ko le barake to poni intel mais oh bango ba ko proposer biso pe kozala oh bango balingi to ko sala obe nini yango balobi sel secours na biso et pas Nzambe Michel Bongumba babi sel secours na biso et pas Nzambe lelo balobi ete Tokweba nani a co-dirigé Congo 5e président de mandat. L'être ba 5e président à Congo ezali nani na minu. Le mec va changer programme. Mais ce qui va changer programme te Léon na minu tokweba nani a co-dirigé mboka na biso. Peuple a le baki a poli Fayulu. Ngambo kuna ba poli Félix Tshisekedi. Siko tokotala nani entre Félix Tshisekedi à cause du pouvoir wana.
Carmelia Suprême balobi artiste ya sika bimi na kati ya Switzerland ba biso na posa Carmelie contacter sika femme na Porsche to sanza moi to personne information sur Carmelie vraiment ndeko nanga balobi les autres ont résultat sans pour autant tarder babi le 16 février Nathalie Boms ma chérie le 16 février Royal Saint-Valentin Jessica femme à la Porsche, nama bena décor, babongsi bino ma solo, balobi venez renouveler vos vœux. Ceux qui posent en la chérité, au goût de dire la soirée wana. Ceux qui posent en yoboko, yaka au sepelongo la Jessica. Balobi ba surprise et Ali et Belé. Bonsoir, titi na les cœurs, sopelanga ba kera na ma chérie, et pesa ngai, moi mongongo e bonganga pona te ya malamu. Balobi était ma solo zali carré royal Saint-Valentin. Parti bofono elle pas de la Bible bongama essentiel à rostime ma solo. Balobi ba surprise pezali. Merci de les cœurs. Balobi ba surprise et ali boko découvrir artiste et asika. Boko découvrir balobi Maya Sika et botemi na kati ya Switzerland. Boko découvrir mingongo ya sika na soirée wana. Bayi boko découvrir balobi te Switzerland et bombi batala ebele. Switzerland et bombi batala ebele. Babi collègue nanga moko mama Sanza Moi Nicole bonsoir balobi toujours esprit à to sungana. Mama Sanza Moi ya côté émission nanga po asunga ngai ngape na côté epona sunga ye parce que babi l'union fait la force. Tozali na compétition te. Tozali mboka moko to sungana poto kende liboso. Maman Sanza Moi a aussi pena masolo nanga ngape pena masolo na ye. Donc il faut s'entraider. Biso ba lobby ya ba image, ba lobby ya ba réseaux sociaux to komi bo moko. E bongo bino ba ndeko na ngai. Bato ya moziki comment vous za bo moko te. Papa lobby te soko moni Eric Nteka akangi photo o moni kuna Jonathan babi Jordan akangi photo ba komi obe moto moko. Ba komi moto moko et la qui c'était l'union fait la force. L'union fait la force. Jessica femme à la Porsche na maman Nicole Sanza Moi bazali eloko moko pour être mosala ozeli ko sala et kende liboso donete chiyoyo. Balabi to tia ko tia bakali na baninga. Totika kocha bakali na baninga omoni babiete de lecture de l'histoire de Jessica kopekisa ete tika ye ana l'histoire on a peut-être nzambe azona un plus et pas à Jessica et qu'on permettre de lecture yo ayeba bon nzambe peut-être nzambe a oti na Jessica femme à la poche ate apo yeno repère bon wana on ne sait jamais. Mais ce qui ont commis que l'école bien était Lucas photographe motomosusu tika Eric Nteka omonike ozoboma mokili oyo babito tika polémique babito zana bo moko poto ke liboso to aba na Switzerland to mona ka Paris ba lingomba Paris baza batu moko ba ko avancer ba ke liboso comment Suisse moko ya muke bo kabonile ke belé Aimé Mwanza. Ndea Eric Nteka lobi ke ngana beteka masolo na ngai Nicole masolo na ye. Pourquoi il te dit que na mboko oluka photographe benga Eric Nteka mais bo tcheye bakal pourquoi bolinga na bato ya bini moko ba bimaka alors que tona ba tala e bena mokili oyo tona be Eric Nteka tona ba top vision tona ba te belé ete ba kosima ba soirée mais toningi toujours polémique. Toningi toujours polémique. Léo Tolobi était artiste à Sika, Adali Komima, t'en as ma triple X, t'en as ma Lasconi, mais Balobi était surprise. Maman Sanza Moi, Bomba Sekele, Babi surprise, na Royal Saint-Valentin, Boko découvert artiste à Sika, on a donné un talent caché à Kodma Mokola Royal Saint-Valentin. Balobi était beaucoup découvert artiste wana. Parce qu'il a passé comme on a bien avant, to boye te ba jaloux ba kende ba détruire. Na boye te ba jaloux ba kende ba casser. Parce que Balobi était
Tango moko ni na tala na ye, il faut to kumisa yango. Nathalie Simon. Le 16 février, beaucoup découvrir ba talent et belé aux anakata soirée wana. Beaucoup découvrir maman na biso to papa na biso oyo te représenter bino na soirée wana. Babi lelo to chama bonde li pon Nzambe asunga to zoba réalité mala Congo babi na minuit Michel Chibwabwa to koyeba nani mokonzi ya Congo biso na sima na ye. Soki pe to boye pe babi bitumbe ko bimakuna. Merci, maman Nanga Claudine, la conseillère, à s'excuser, à la réunion école à Bana. Maman Claudine, merci mingi. Babi, les gens qui ont enregistré dans ma mini poté, nan y a dirigé Congo. Ce qui pesait, il a voix du peuple Moutepona qui est ou pas. Babi, to bonga maka. Sans pour autant tarder, Rintseka, parti au fondo, to continue à béa li solo, o ya lobby, ya ndekonabiso ya commune à Nzoto, ya serpent. Bande on moi résumé mon mouké Carmélie la suprême. Moi résumé on a moqué le biété. Ndekona biso na mobile avec motomakas na Congo. Le lenge moko na Kimbali les ayura le kinangai. Le lenge moko na Chamo motomakasi. Maître Dox. Le lenge moko pela ndekona nga motomakasi o Saddam. Avec motabundara bitumba na mboka Kinshasa. Aye koza mwasi na kombo ya Jeanne. Akiye kutananga ngapo nganga ona asala incantation na kombo ya Jeanne, Jeanne lingae. Jeanne baseli incantation et pousser Jeanne aya kolinga ndeko wana makasi koleka abengisa ye na poto. Pierre a commis na poto, Mogula glace bonsoir maman nanga. Pierre a commis na poto aye ko bota na Jeanne, amoni ete bozi aye ko mona Jeanne na Congo, na la Kinshasa, ce n'est pas la même chose. Babi Miss Afrique et quoi ça rappelle mingi. Le coup la Pierre na Congo, avec la Miss Okangama. Le coup la Pierre na Congo, avec la Miss été, sera moni maman Jeanne, a moni le coup l'envoiement. N'jaka na poto, c'est là qu'il y a la réalité. Tant on ne rembelle la commune à poto, à Betty 5 ans, a moni été très à vie, oh a dit qu'on menait, na oh ya pensé qui, et ça qui a mon côté. Myrna Diamant Noir. Bonsoir ma chérie depuis Paris. Bande Konanga. Alobi était très à vie. Wana comment comme na poto na moi na Jeanne. Ce n'était pas la vie où il a pensé qui. Il y a moto na été a commis na poto après 2 ans à Kosomba ndakuna Congo. Après 2 ans à Kosomba Tchétché. Après 3 ans à Koma Penza moto ya mon solo. L'homme propose, Dieu dispose, Danou Dombele. Makalisi, oh ya Pierre, na oh ya Nzambe, ezaki ndenge mokote. Pierre a se retrouvé qui était à l'autre côté. Aye ko pesa confiance na moninga na e John. John avec qui Nigérian. John aye ko bisete bozwina ngai e utra maboko ya bateau. Ngai basukola nga utabo mwana nga. Utabo mwana nga basukola nga na singa. Ba pesa ngai bénédiction. Mais na li motomoko na Londres, asikola rappel batou, a repesa yo lingi. Ndeko mobali tellement qu'il était assoiffé à mbongo, andima ki ba konzo tout ba pesa ki e maman na ngai Antoinette Samba la présidente. Babi de l'être qui te rezanga mbanda. Ndeko wana a commis na Londres City. Na London City a moni batu esengela ki amona a koti na secte wana. A commis moko na kati ya clair batu batra bilamba ya rouge. Oba milaka makila à savoir makila ngo ya bato to ya banyama. Ndeko na ateki molimo na ye mama na ngai Rosalie. Ndeko na tiki molimo na ye mama na ngai Deti Boketu. Ba pesi ye nguma. Asangisi nzoto na anaconda pona bozui azela koluka. Myrna Diamant Noir. Leki ala marine à Paris. Bande konanga
andimi kosangisa nzoto na anaconda marathon bakomi obeloko moko anaconda lobi na ye lo ndenge yokoyi mobalo yanga ngana libaka na discrétion nyonso lingi na vi na yo senga nga na kopesa yo me kila obe moko moto mosusu a part yo akoki komona nga te bandeko babi ntango bapesaka ekila tomonaka yango facile parce que babi bomba eloko awa moto amona yango te mamela kilanga de nchimanga c'est trop facile mais maman ozwi eloko ekomi kobomba yango ekomi kilo abi moto amona nga te mais lolenge monsieur Pierre avec qui assoiffé ya mbongo andimaki ba condition sans réfléchir alobaki ete andimi mwasi wana ya nyoka andimi condition wana akumbi eti na kati ya France place ya fandaka alukeli nguma place na kati ya cave alobi fanda awa nguma alobi na ye chaque jour na minuit okitaka na se osepesanga mwasi na yo Ben Owen bonsoir à chaque fois que sepesanga mwasi na yo na correspondre na ba désir na yo et du coup le monsieur il s'est dit ah nazu mwasi oyo na ko sepelisa elle répondra à mes besoins mais quels étaient les besoins de monsieur Pierre? Monsieur Pierre était assoiffé d'avoir beaucoup d'argent. Monsieur Pierre n'a pas regardé les inconvénients. Monsieur Pierre n'a pas regardé les malheurs qui viendront dans sa vie. Monsieur Pierre a moni au bien réussite. Monsieur Pierre a moni au bien réussite. Alors bien était n'a qu'à réussir. Monsieur Pierre a bien était maintenant le moment est arrivé. Oh, c'est mon cas de vie à Pierre, bah repère sanga makasi. To comme na place où mettre Pierre à côté de la chambre na moi sinae, bah kei kola la pongi. L'isolo et bandiwana. La voix du peuple et la voix de Dieu. Mais c'est Pierre qui est dans la chambre na moi sinae, bah kei kola là comme étant un vrai couple. Bah comme il a mbetu, mobali alali abandi ko ronfler dem lutumba. Moi ça a dit ah papa. Yo kendeki presque une semaine. Ozongi awa. Olali mbayamoko lingina simba ote. Abi mama nazali fatigué. Lobi perita pasu eza mokolo. Tolala lobi yali mokolo torotala ni nekoya. Nzoka neko wana asi akeneko sepelisa nzoto na ena nguma. Bon, kastos ya mobali esila qui est déjà. Ba pose ya nzoto ya bo mwasi na mobali esila ki. Parce que nguma asi atondisa qui est déjà. Et pas à mwasi na ye, il n'y avait plus rien à faire. Bandeko. Ba lali poni tongo etani. Mwasi la muki asukoli mwana akei na kelasi. Mobali atikali. Alobi ok. Nana bikila nanga ba pesanga. Chaque minuit il faut que na anaconda. Anaconda, il faut aliaka. Baebi c'est que anaconda, il faut qu'on pèse kaema kila ba nyama. Bande konanga. Baebi que na poto moment la sile serre, pour na kosa ma kila nyama za facilité. Et sengenete nekona aluka moto moko za na ferme, atira ba nyama, azla kaema makila wana, po nyama wana amela kayango. Il faut qu'on puisse de temps en temps makila. Makila wana de bazo senga yango nyama wana ali kolia. Ba pesa kaye makila na mwana wa misunya mike akopesa kaye ba mibantaba to ya ngombe me ya mibesu. Nde kwa ndimaki ba condition. Le colonel mutaba na France. Ayebene ba bana ba ferme. Ayebene ba kamade ba sénégalais. Akesoma ntabana akoma ntaba akozoma kila akena yango. C'était facile comme de l'eau à boire. Bandeko. Ndeko na baliko sala bikila qui na petit à petit. Avec une amosonate. Aye comme on a demandé na place moko ba luka
chef ya service. Ezaki na entreprise to monaka ya McDonald's. Na McDo. Baluka moto bako tia directeur à superviseur à misala. Alors que ne connaît Pierre, que laisse malonga tanga ezala quitté. Pierre alobi, mosala o ngana moni ya directeur en marketing, ngani na kozo yango. Malgré tanga ba classe pendate, ngani na kozo mosala oyo. Pierre akekuta na nyoka na ye, basani makamna nyoka, asenyo ezela ko senga a côté de mode d'emploi na ye. Moi sina lobi ah papa. Banda ozonga Londres. Tu comme que presque 3 semaines. O comme qu'on si mara na manœuvre. Yango papa, banda ozonga. Okutanga na changea, tonga na beba. Habite maman, o bébité. Mais au moins du fait que na ovanda, na ozo mo salate, ezako bebisa moral nanga. Au moins ni makambo senga wana, et senga moral ya moto, ezala normal. Mais ngai est un peu perdu. Yango zomo na mobile na yo, je n'arrive pas à te satisfaire. Ndeko moi c'est tundaki bolingo ya Pierre. Elle écoutait, elle croyait que Pierre a dit sakaye. Alors bien mobile nanga za na raison, ce n'est que le problème hein, mutu et ça ko ralentir nzoto na ye. Ndeko na continue de demande d'emploi. Après 2 jours ba bengisiye. Pierre a ju mo sala ba ndikolanga. Ba pesi ye bureau ya sika. Le quoi qu'on en France c'est là ka, ceux qui va pesi mon salaire bien, ba comme so ba minda comme la mu oluka, l'état ceux qui place na ba cho mu to foot la yo. Pierre a longé na ndako ve ko foot na mo sina ye. Ba pesi ndako ba 5 chambres à coucher. Pierre ville est changé complètement. Pierre a soumis voiture à sika à Range Rover. Pierre a connu moto ya balabala maluba quand tu coupes bien ça. Pierre a longé la vie à Passi, a commis la vie à Nicolo. Bandeko. Moi si peut-être le but que à Solon Zambé à Salaka. Il fallait que ton bande à rabonner ma bonne de lit, Zambé accomplirait besoin d'ailleurs. Bandeko nanga. Pierre a commis la vie moko normale. A commis la bozué belé. Akoy botemoko azanga mbongo te. Aibisi mwasi na mama na kopove ke na Congo oke de kotonga ba flat. Mwasi pandimi. Mwasi ba ke na Congo ba tomoni flat ya munene na Kasavubu na kotanga adresse te. Mama flat moko ya munene penza pia na mwasi na ye ba tongi. Awa na poto visa ka normal. Bandeko. Mokolo moko pia ke na ndaku, lokola balongaka na ndaku ya muke, asala vraiment chambre spéciale pona nyoka na ye. Aménage vraiment tout pona nyoka wana. Ayebisa mwasi na ye, oyo eza bureau na nga. Kokotaka na bureau na nga te. Yo oza na chambre na yo, ya mwana yo, na ya ba invité. Mais bureau na nga, nalingi okotaka te katika yene. Moi, je n'ai pas boboto na respect. Ayo que la mobile na ye. Akena kote même pas la chambre wana. Bandeko. Après une année, nyoka wana amelaka makila. Nyoka wana accouchera toujours na Pierre. Nyoka wana aliaka ba misunya mike mike. Mukolo moko Pierre ke na chambre. Kokuta na nyoka na ye. Akuti nyoka de qui mécontente et bio placide. Akuti nyoka mécontente. Alors na nyoka na ye, qu'est-ce qui ne va pas? Nyoka zo répondre te. À chaque fois, sera sagisi njoto na nyoka comme à mwasi. Mais jour on a même que c'est njoto na nyoka veut dire ko bouger te. Alors bi ah, est-ce que nyoka azo bela? Est-ce que nyoka a un problème? Aye ko benga moninga na ye John. Abi John, ngai ba pesa ngai nyoka oza au courant. John abi mais oui, dans ba jeu facile. Aye nyoka wana na ba pesa ngai mikolo yo, soki na côté na chambre azo bouger te. Na ka soki na tieba makila melaka esilaka. A touché ni makila ni misuni.
Et comme il conseille la solo, na katia chambre. Mon ninga na bi na ye, ah, Pierre, na mon histoire ne comme kende mabe. Yo il faut que na temple. Zo nyoka bo kende na temple, okutana ba gourou. O soigner bango, ba ko yebisa yo ce qu'il faut faire. Le col ba yebisa ke ba clan na bango wana, ezali pe na Italie. John a kamati nyoka na ye, a yebisi mwasi na ye kazi mwa 3 jours. Ba ke ti na Italie. Ake kutana ba mikonzi o ya Italie. Akomi kuna ayati blamba rouge, asili ba cérémonie na ye ndenge sengeli ba yambiye. Ayebisi bango ngai na tosaka bikila. Nyoka nanga na pesa ka ebilia. Na sala ka nyoso oyo nyoka asenga kanga. Mais j'ai remarqué que mikolo alingi kolia te. Mikolo yo alingi kolia te, on dira dali maladie. Bah ici prend mes athées. Il faut pas la kuna un jour hein. Battre là, c'est qu'il faut faire. N'aramiso Pierre à la kuna un jour. Banganga wana bazu nyoka. Ba koti na nyoka na ba seaf na bango. Ba ekobima. Ba ebisie. Omoni nyoka. Adali très jalouse. Adali moisi. A constaté que Aïbissa on ira tous les jours à minuit et pas naé. On va dire presque 2 semaines. On commence à kuna un peu rare. Yango nyoka asali zua. Pour adali moisi. Balabi nyoka adali moisi. Ana jalousie moke makasi koleka. Et pour bon de la il faut passer maquiller à moto. Bandeko. Mokolo Pierre qui n'a pas ça ici, bah il s'arrête qu'il faut sacrifier moto. Et comme si comme Mokolo a été Pierre, azu nyoka sengie moto. Bandeko Pierre alobi na kosuka wapi. Balobi na été il faut maquiller à moto. Ce qui a dit maquiller wana, yama muto kwede été amele yango et renouveler ye. Azonga normal hein, comme ça yo et continuer tranquillement. Nyoka lebelo kami balé. Nalingi su mwasi na ndako wana te. Pierre aza obligé abenga na mwasi na ye. Poli bala bombanda ngai nazo kayango sute. Bandeko. Pierre alobi mais maman nyoka soki na benga ni mwasi na nga na kotika lobenga moko. Nini. Nyoka lobi, je suis très jalouse. Tango linga kakozananga, on dit ma condition. Yango na ebisuete, il faut pesanga makila, il faut bengana mwasi na yo. Parce que yenda comme mwasi na kacha ndako wana. Badeko, ekomi matata. Mobela ndibi kaka, pona kobanga liwa. Aibisi ba guru na kopese makila me atikela nga temps na luka makila nini na kopese. Bandeko Pierre azongi na ndako na nyoka na ye. Moi c'est tellement mona que mobile na ye a changé. Moi si amona que mobile na ye ala su Pierre wa liboso te. Ndeko moi si akoma okibi na ba pasteur. Mobile pa loba na yeke na boya basela nzambe na kati ya ndako na nga. Ma comment on a dans le téléphone on a un pasteur na ye akambaka ina ba prière nous Washington grand pays akama ko benga pasteur akamba ina mabondeli mais à chaque fois ndeko mwasi so kangi miso alali amuna ka ba nyoka ba toni na kati ya ndako wana ba nyoka ba zinga mobile na ye yesu ko temwa likwazo banga ba nyoka akopo na nyoka ndoto wana te. Aibisi pasteur. Pasteur alobi na ye mama. Toti kanzambe. Akososola un jour ndoto yo elobaka nini. Comment yo taka ba nyoka na ndaku na yo. Yo siko tamlo ka likolo ba nyoka wana. Il faut que la nzambe apesa biso réponse na likambo wana. La voix du peuple est la voix de Dieu. Ndeko na zongi na nyoka na ye. Pierre a valisi nyoka na sika. Et comment qui siko ete, il faut apesa nyoka makila. Ami tuninga kona bota mwana moko.
Soki na sacrifié moi na nga na kosuka wapi. Pierre alobi, nga soki na pesi mwasi na nga na kosuka wapi. Alobi te, na banoke na boîte de nuit koluka basi. Lokola nyoka basenge makile ya moto mobimba aya na ye amela ye. Soki na kuti na fille moko na nzela na lingi ye na koyela ye fille wana. Yango bandeko basi to keba na poto awa mishingita kongolo. Mobali bakuti na ba boîte de nuit. Aveni mobali akolinga te komata na voiture na été. Parce que le monde est baby. Le monde est saturé de malédictions. Ndekole ke na boîte de nuit. Akeluka basi kuna. Akuti na fille moko ya mwasi ya ndumba. Alingi ye. Ami na voiture na ye bandeko na nga. Akede penza loin mosika ya mboko ya fandaka. Pour que ça m'a bien écouté. Aji mwana mwasi na a drogué ye. A combien de points na mbonga pesa ke na kozwa ye ti na ndaku na ye. A côté na nenga ko bata ma ti na chambre ya nyoka. Nyoka meli moto wana bandeko. Yango na kati ya mboko yo, il y a d'autres bandeko babunga te pesa bakenda te. Mbila pasi li ankete awe te moto akenda wapi. Nzoka nyoka mela moto wana. Nyoka meli mwana mwasi wana. Alobi na ye, c'est bon. Nyoka bani si reproduire. Bandeko. Ndeko na zongi normal pendant moi tamuke. Alobi na mwasi na ye, leto kami na mapangu 5 na Congo. Na lingi penda otinga mosela osalaka, to vanda, to lugara via moi na biso. Lokola mabota pezo yake. Moi c'est bisie papa. Ngai ndi na komi ko tungisa ma mingi ya mingi. Bana to bota mwana moko zemi mbale e yakate. Parce que yo nga tisangisa su nzoto lokola mwasi na mobile te. Toko vanda ngalo pendant 2 mois oye bakata nzoto na ngate. Nakama kumituna yango ozula ngambanda to loko nini e arriva na vie na yo. Mobile a ébissié maman, c'est trop de responsabilité. Au moins il a vu ça comme il a besoin de belé. Ba charge belé, ou a sous la terre ma kaboro ça nzoto na mwasi na ote. Na comme il a ba charge belé, ba responsabilité belé na katia mutu nanga. Le colonel comme moi si jeune, elle n'ira mobile na ye, elle continue toujours à croire mobile na ye. Avec la recours na makamobile na liko ebisa ye. Bandeko. Nyoka wana asengi sumakila. Nekona ekoma kiete, ayeko pesa presque 10 personnes. Bandeko. A comment qui sera abîmé à quel mboko, notamment en France, à quelle Allemagne, à Zu Moisi, à Ena Moisi, à Pessi Nyoka, Nyoka Meli. A sacrifié vie à 10 personnes. Christine Matondo. Banabasou Bakenda sans nouvelle. Banabasou Bakenda Mokili sans kotika trace. Pendant que Nyoka Meli Bango, Nabila même la makanyonso. Bandeko. Nyoka afungola nzela ya kolia bato. Nyoka moya tonda ezate. Po balobi ete, soki moto komi kolia bisunya bato, aseraka toujours. Ndekwazi oya lingaki. Akomi na bozu ya ebele. Akomi na bozu ya ndenge na ndenge. Mais, eloko ezo tungisa ye, ba condition. Akoma malheureux. Babi Pierre elongwa sourire. Elongwa sourire de longi. Babi Pierre sera sous-souté. Akaba mbongo sans kotala. Akote na mbongo na Congo sans kotala. Mais esengo elongwa na vie à Pierre. Trop de conditions. Babi nyoka wana avec ko senga ba conditions ebele. Bandeko. Mokolo moko ndeko mobala kei ko swana nyoka. Nyoka lobi na ye na ebisaka oke il faut olongola mwasi na yo. Lokolo longoli mwasi na yo te. Ngai na komi na besoin opesanga makila na ye. Tango opesanga makila na ye na okoma na nzoto ya bomoto.
nakomana mokili oyo tokosala ngana o mariage okobalanga ndeko mobali ayoki alobi jamais nayi kopesa yo mwana bato te na pesa presque 10 personnes bakufa okomi trop gourmande na kave kosenga bato te lelo komika kosenga bato ebe soki na pesa yo mwasi na nga lobi okosenga ngai mwana lobi okuna okosenga nga moko nakopesa yo te bandeko ndeko na lamuki alobi lelo na vie décision akangi nyoka na saki akei na nyoka ti na kote ya mai azwi nyoka wana abwaki na mai Christine Matondo alobi ngai na lembi vie oyo na lembi vie akozaka toujours na sima na yo na lembi na kokana nga shute na sacrifier bato ebele na pesi na bato onga na yebaki te vi ya boye na suki azwi abwaki nyoka na mai abombeli camarade na yo John azongi na ndaku mwasi atuni ye papa likambo nini okoma agite boye abine mama likambo eza te mende makambo eleki ngai mingi naipesa kosuka te nazomona il faut luka te mwa une semaine nakende Congo komona maboti na ngai mwasi abine ye mais pas de problème papa lokola makambo eleki yo mingi awa toluka jour okende komona baboti na yo ndeko mobali alali poni mama Octavie Bilaka lobi na tongo avec na chambre na pas de bakase biloko akuti nyoka na kati ya chambre wana agangi aboseli ke yele mutu amesa na nyoka tema akuti nyoka na chambre agangi nyoka mwasi na epa yoki amoni nyoka mwasi pa agangi baye ko benga service on apporte so ki para na banyama baye ko benga service wana ke nyoka ana kati ya ndaku bandeko mobali aibi ke yende mokolo nyoka wana mais le kola boke na kati ya mai aye ko mwasi na kati ya ndaku epesi liboma mwasi abengi service wana alabi nyoka na kati ya ndako yo boyanoki service na pe eyemba na moko e neutraliser nyoka wana nyoka bundi ba neutraliser ye bakangi babeti ba flèche bakeda nyoka bandeko nanga nyoka zoki etango ke na nyoka ndeko mobala zoka voix na kasi na ye nyoka lobi lelo bomisi ngai ngana lingaki yo soki ngana kufi na kotika ote Pierre na pesa kayo ekila moto mona ngate lelo yo moni singa na miso ya bato Pierre na kotika ote Pierre agangi mais eloko nini oyo ngana likoyoka mais moi si à Pierre azoke eloko moko te obe Pierre ye moko Pierre alonge mbangu abengi John alabi John j'ai un souci yoka makambo ekweni ngana ndako John aebisi ye Pierre obebisi mikila comment yoko permettre moi non comme on a nyoka comment on permettre bato souvent mon a nyoka ba kenaye Pierre je n'ai rien pour ça pour la Ophélie en si bonsoir ngai na ebi ke obebisi mikila o ekoela on a vie etalio oza motonga na edaki mais o sali eleki nanga na ba degré na ebite comment ko aider yo bandeko Pierre asuki vetu nzoi mon grand frère propre Pierre alobi okende wapi Pierre azongi mbango pa mwasi na ye mama lukelanga basali ya nzambe na tube nazo kufa mwasa yi papa likamolini il faut na mona basali ya nzambe endako pe nalingi stova na awate mwasa mime tokende wapi alobi ngai na kolona na ndako te fona bima kalelo oyo mwasa wengi ba pasteur ba ye basambeli bango Pierre akamata ikola na hotel adeko chama kona ye na ndaku wana te bandeko place Pierre kei na kati hotel akomi komona nyoka ndiko bimelea chaque fois nyoka komi kone a chaque amata gauche amona nyoka azonga droite amona nyoka bandeko
Pierre alobi to comme na momoko nyoka zingi to mobimba. Abali onga au secours. Ala mukaboye ana pongi na chambre hôtel nyoka zate. Pierre alobi oh. Mais ngana mona ki bakamoyo en live. Comment est comme ndoto? Moi c'est ko benga chéri zonga na ndaku. Ba pasteur ba ko sambe na pona ndaku eloko mabe awo ezalité. Et puis à moi si alobi te ke yene mukolo nyoka. Et puis à moi si alobi te nyoka à côté de biso na kati ya ndaku oyo. Ami bombi ke yene mukolo nguma wana bandeko nanga. Aye ko zonga wana na basala nzambe. Oya ko tubela aboyi ko tubela bandeko nanga. Basambeli ndako wana. Basambeli yango ba purifier yango. Pierre azongi alali pongi. Babani 2 jours. Pierre alobi mama Jessica na muki boye na ko tambola te. Makola na veni ya kolemba loka mutu ba beta kiye. Nabi pourquoi fatigue modèle oyo? Ngai fona ke mosala. Nazoka memba otema na mbetu ma Jessica. Alobi na longola dra nzoto na ngai komi lokwa nzoto anyoka. Alobi depuis likolo na biso ya bana mibali kitati na se awa na komi nzoto lokola nyoka. Boni misaka na kote ya suni ezalaka te. Abi sexe na ngai mibali elembi esele kwa poso ya nyoka. Na bandi ko ganga. Seigneur Jésus, mwasi na ngai ye mbangu. Tolonga bilamba boye na komi na poso ya nyoka. Et n'a pas que nyoka, ngai na komi nyoka. Mais nzoto sali bekai. Lora mutabele ki maadi moko sali ba poso ya nyoka. Moi ça abi na ye papa. Oh maadi ya ndenge nini oyo. Abi na zangi réponse a kopesa ye. Moi si na ngai kotere misangai. Mama Jessica, toyoke na hôpital. Ba sali nga ba examen tout possible. Baza mona maadi na pese utite. Babel mamona maadi ya boete comment yo moto normal je comme na poso ya nyoka. Nzoto na nga vile ba poso mama Jessica. Ba poso liko kweyanga na komi na nzoto ya nyoka. Ba meti babi na nga toko pesa yo ba kisi dermatologique. Mete biso ko soigner auto éviter. Pendant to mona maadi ya boete ma Jessica na komi nzoto ya nyoka. Moi si nanga zo banga même ko simbanga. Ngalo ko soki na bino tali boye na oki somo. Mais vérité, Hillary Clinton e kufi na motema nanga. Na eko luka John. Na bisi John il faut bo salisanga. John alobi, cher ami, au moins likambu na yo, ainsi ele bomaki na kati ya clan. Yo eloko ezeloka liwa. Toko sele ko moko pona ote. Lokolo kote ka na kati ya ndako wana. O mona ka ba vérité na biso. Ozaki nyoka. O respecter bikilate. Ele ko veli kozela yo M4 ezali liwa. Bandeko. Pierre alobi akufa boete. Pierre abengi ba sela nzambe. Pierre abengi ba pasteur. Pierre abina tubela. Pierre atubeli. Aribo sunganga. Na komo kufa. Na zaki mobala nyoka. Pona za bomengo. Lena zina bomengo yango. Nzote komi ya nyoka. Ba poso noto mobimba. Na kosuka wapi. Soki Pierre avani. A chaque minute. A misaka olemo na elibanda. Kaka bolokwa nyoka. Olemo ya Pierre evenda ka kimia te. Soki avani. A misaka libanda lokwa nyoka. Ariba sunga Basela nzambe bakotele mabondeli. Bakotele mabondeli babi nzambe akangola ye, nzamba délivrer. Bandeko nanga. Mena mito sabino ndeko Pierre nzoto zali ya kobeba Ndeko Pierre nzoto zali ya kobeba Ayebi na nzambe. Ayami nzambe me azina lobi kote. Parce que nzoto na ye ezali ya kobeba. Docteur Mokote a trouvé solution pour nae. Baïbi si peut-être pas moi si il faut que le Congo. Kuyo na Congo o te la tonga ki ezu moto. Ba flat eziki.
ana poto balongole mosala bandeko Pierre akosuka wapi Pierre akosuka wapi yango bandeko na mito yo onyo sali mwana nzambe na prière na biso to tchaka ye vraiment musenga mwana nzambe kitela Pierre yango Pierre mo mtapesi nga liso na ye la voix du peuple et la voix de Dieu alors bi mama nanga na osenga mwana nzambe kiteli ko nanga leo na yebi nzambe mais nzoto nanga eza ya kobeba nzoto ko ba poso ko yanga ba poso nzoto lo kwa nyoka likolo ya lokoso ya vie bandeko tokeba na mokili oyo bomo ndenga ndeko nanga Pierre asuki lelo ndeko Pierre ayebi lelo nzambe leo ndeko Pierre azobanga nzambe azi lobiko mais nzoto na ye na le changer te balobi teke soko tsaka mabe mingi na mokili mokolo koyeba nzambe okovelobi ko ya libela non parce qu'il y a des comptes à rendre makili ya bato ya bomaki wana ezoreklame molimo na ye makili ya bato ya sopaki wana ereklame molimo ya Pierre Pierre akondi akoyi mokebo ye akomi lokwa mwana 5 ans loposo pembe longwe na nzoto ayindi akauki akomi koteboka na bakushe bandeko Jean atiki Pierre te Jean abia kobwaka ete poza mobile na ye likolo ya vie ya bilandalanda omoni mama sanza moya osala émission komi kolanda ye okomi kotuna moninga aza na succès nga na simba kisi nzoka ye John basukolaka ye na mboka na ye nzoka ye John akoti na clé wana bapesa ye mwasi ya nyoka te mais vie ya lombango vie ya bilandalanda ebomi Pierre atekisi molimo epai ya diabolo bandeko tobanga nzambe totika koanvie baninga babi sepe na o nzambe apesi yo soki nzambe apesi yo vi ya moke wana kumisa nzambe oyo baza na bozwi ebele bana kimia te oyo baza na mbongo ebele balaka pongi te bandeko botala vraiment ekila oyo bapesaka ye moto amonaka ye te okoma kosangisa nzoto na anaconda bandeko likolo ya bozwi lelo Pierre akei na bozwi yango wapi lelo Pierre akei na bozwi place nini bandeko Kareli Tanya Olive bo partage lisolo oyo babi partage eleka poto te ya bandeko na biso olongwe Congo e na poto ndimaki vie ya simplicité otika mikumba na Congo otika ba promesse na Congo olingi vie ya mbongo ya un prix à payer vie ya mbongo il y a un prix à payer olingi bozwi il y a un prix à payer mais tant que on peut condition on me dit que tout est facile mais condition on est comme un moment moko comme difficile la vie à moto ne l'ai pas Paul mais c'est Pierre andima qui me comme les kilos Léon de Komobali a commis la njoto ya nyoka nanya kotele soumiso alinga ki succès pa abasi alinga ki bozu ya ebele alinga somme ba cheche asumo bandaku lelo azwi mbongo yango asuki nango wapi akabi bolingo na ye na bomoto na ye pa ya diable ba pasteur ba sambeleli ye ba sali ba jeune ayami Yesu mais njoto na ye ezaka njoto ya serpent parce qu'il y a des comptes à rendre parce qu'il y a encore des comptes à rendre ba famille on ya boma bana bango na poto yo omoni kaka na journée ke mwana boya bunga pesa kenda yebana te nzoka Pierre aza mwana wana pesa nguma mela ye bandeko qui va venger ces âmes-là? Qui va venger bana bato bakufa wana?
Yo sacrifié bana bato. Likolo ya mbongo. Lelo vi na moko eze ya kobeba. Bandeko nanga tobanga Nzambe. Babi tambola malembe na mokili ya Nzambe oya se. Babi tabalaka na mula singa na e. Omoni moninga azui kubisa Nzambe. Moto na ngonga na e. Et non pas qu'on jalouse baninga. Merci bandeko nanga. Bon partager ni solo oyo. Bon partager yango. Le lenga ndeko Pierre a baby sivi na e pona lo koso ya vie. Le koso ya bozui a détruit vie na e. De la komi poso ya nyoka. Nanya kosunga e. Obe mwasi oya mona ki mwasi mabe. Je vous love hein. Toko yi mokolo malobi. Lisolo ya sikezo ya. Bobonga makaka na bakiti na bino. Oya liigo na émission. Balobi ete Vox Populi Vox Day TV. Masola mino ya sikezo na katikuna. Tona Congo Kimia TV. Congo Kimia TV. To Vox Populi Vox Day. Beaucoup de maçons bino, merci beaucoup. Maman Octavie Bilaka, Zamba Batela bino, bon partager les solo oyo, babi partage et les cas, potote à bandeko oyo, bana kata situation ya monsieur Pierre. Potote à bandeko oyo, bana situation ya monsieur Pierre, ba bon wana, bana nanzele ya Nzambe. Je vous love, je vous love, tokai mokolo malobi, check, au revoir, bye.